dans la minute il fallait pour pas un succès ils n'ont subi un succès puis bango mi balé so ba bimi si ba disque na monto au monde appena que na YouTube ezo talama ezo teka tant on rythme misamu so rythme misamu bali na mobali ni et c'est Marie misamu azala yiwana le lo bato comment ça ba analyse bozo finga rythme misamu oh Marie misamu azali ndumba Rita la nimu likola mama na ye boy en tout cas bandeko na nga ba congolais ba congolaise tozala mutema malamu ngai double Rolex ya na Rita misamu je suis Rita misamu na telemelang botika papa Manix bozala na mwasi na mino et puis la kisa bango ki ozana mbongo so pe kanda ozueli subo kele susu vacances na États-Unis na Washington so wapi bo vandi so après 6 mois bo boka suba photo po eswa bango ezala mbala suko eza double Rolex ntalobi donc bokeba parce que o ko meka lusuko tanga kombo ya Rita misamu ozala journaliste oza chroniqueur yeba kana kolekela na émission ndenge fallait beta déjà na comprendre que boke tu premières loroté donc atika biloba loba avanda ponga na mona ngo eza ekomi ba o ba benga ngo ekomi ki mutema. Ça, c'est la couleur d'origine. La couleur d'origine. Couleur à bien. La couleur d'origine, c'est la couleur des artistes. La couleur d'origine, c'est la couleur des émissions. La couleur d'origine, c'est la couleur de spectacle. Abonnez-vous. Mbote Nabino mokili mobimba esika nyoso bozali oyo bozotala lelo couleur d'origine télévision boyebi déjà couleur d'origine télévision chaîne Nabino ya kitoko oyo epesa bino ba information comme il faut vraiment bozala déjà ya kosepela vraiment la ndenge osakanate soyez en joie avec Yeyo chante moi na kini santa des nuances ange noir cheval noir chic man pop of love il est comment c'est bon temps normal même moral GDG feeling na cadre idéologie. Voici Yeyo magnifico fantastico esthético ka ndenge ezalelaka déjà bozala ko sepela lelo na lukeli bino information ka ndenge ezalelaka na zweli bino invité na ngai o bo mesana kotala et donc na ote ko yamela la fois passée bo commenter mingi bo tuni ba question oyo esengi na lukeli lisusu na tuna yango emoko à répondre biso ka ndenge to solo ki donc bongo ezali invité na ngai double Rolex montre cher donc les sous na vandi na ye to solo sous li solo na cadre ya idéologie na yambi invité na ngai o ezali bongo double Rolex mwana mboka boni santé ouais bonjour balobi yeyo balobi artiste journaliste au senti que après ça rabe mission est bien et puis batutu bolingaka couleur d'origine chaîne Nabino senti que chaîne au senti que Jésus Nzambe batala chaque dimanche et puis na pesi mote na batwanga o ba soutenir nga babi mikoto à l'époque il y a Jado garçon bizarre na Captain wana babi mode Captain Jado garçon bizarre na pesi mote déjà master nanga kuna na Captain JDK John Diamonika Mouvé qui a si mo pao mokonzi 0033 wana vie nanga JDK John mo pao mokonzi John Diamonika mo pao mokonzi na pesi mote talaka code 0033 master nanga Isa Unga na sanité non na fois boss ole karabango muta pesa bango ba défi na Belgique wana babi mututu na Belgique pour la takitoko fo oleka Isaunga soki oleki Isaunga teno na fois boss te donc na ondimote parce que y a les carabino Cornelito balobis salon Novo Place na kata Luanda wana na peso mbote chic mayengo papa na Saint-Tiche motema ya Jolili Nelly na Captain en tout cas pour s'abonner belé na chaîne couleur d'origine TV babi chaîne ya makamsha ma vitesse moto na ndenga osakanate mais na bili kama libanga oyo ça va na moni insistance mabanga ça va ba so la kitoko bon libanga eza double Rolex les gens na lobango made for mutu o akabarate o babwaka ke eza Sony parce que tant bavanda na TV tant o moni nga lelo na changer street so moni na obwaka base na nga bateau donc bateau ba so donc toroya rate na lobango de made for toroya rate na ba TV to bwaka bateau yo ka mabanga o vani na château rouge o lia tamsu crème o lia grenadine ozo mela so nini o lia Schweppes allez ozo le la libanga mais ozo sola te donc baki na ko bwaka muta ko sola nga émission na nga na bwaka batu na nga eza peteke neti ba Isaunga on na bwaka banona ne fois boss asola te na bika sala nga mamba danger o vanda bomo na 10 kg 20 kg yak batu loka ba John ba JDK John Diamonika mopa o moko donc vient nga sela nga trop donc eza ko tu pona ko tu mbongo te mais ça na batu musude ya ba marka
bave Willy Moucheni code mondial donc soko ça l'émission non il faut que boire pour basalanga trop na vie il faut na la reconnaissance bamsula omona bazangi mabanga ko bwaka ba komo swana na nzela ko finga na buzoba na ebite soko ebi makambo lisusu bon ngala koloba eloko moko na vie neto za boye nga ma double Rolex na bulaka makambo na quoi na bulaka makambo na yeyo parce que monde to vivre le photos na idéologie pour bato belé omona musala o internet ba yeba kotango na loyenge moi mutu muso azangi na tamso sirage mutu muso na oteka ne mapa mais à côté internet pa yebi que double Rolex azo à côté internet double Rolex batala na TV donc bato bongo na oloba ba oyebe loko ba oluka te mais biso musala na biso za presse tozo pesa sango puis to pesa ka message OK mutu so avant est responsable avant de peine na poto avant d'habiter moi na loba ma message ouais double Rolex tozo continuer vraiment émission na émission na biso na pesi na mbote na bae o ya ngai pe o basala ngai vraiment malamu na pesi mbote na pasteur Jerry Mayuku ainsi que toute la famille joyeux anniversaire à notre papa pasteur Jerry Mayuku vraiment joyeux anniversaire. Bon anniversaire papa Jerry Mayuku babi pasteur o santi kwa za logique ya tena ba pasteur belé ba vanti ba otika mitakala bulumbu ba lingo yenga en tout cas notre pasteur Jerry Mayuku nzamba pambola en tout cas vrai pasteur on a confirmé. Et puis pasteur Toubi Mayuku sans oublier les pasteurs Age Muika maman Nabiso Sylvie Mawete maman na princesse Mayuku Mbote Bisika Bozali na bosanité boss nanga Crespin à partir des États-Unis likamba libanga toujours toyebike makambo ekokende malamu double Rolex to mekepe ko sola solo oyo eza vraiment na moi moto mikolo likambo ya orpheline na biso Riti Misamu na bité soko yoka kinzamba pambola ki Riti Misamu azui libala. Ouais, merci beaucoup na question tuninga med for bato belé ba benga na be miché belé mais na zo mo ba contretemps parce que dans Hollande ba maramo boy donc ba maramlanga privé ya au moins micro vraiment na salle une semaine na lekina be mission te bato belé ba benga nga pona sola makamu ya Riti Misamu donc ba benga par-ci par-là presse ba benga nga mais na ba ke double Rolex fona na suksa no makambo yo mamu ya Riti Misamu o ezo sala nga pasi o ke to mo na lelo mamri Misamu azate to mo na bato belé ba komi ko sakana na kombo ya Marie Misamu. En tout cas, ils ont bien été maman nanga maman Philo nganda maman Philo na nzala kanda na kati ya Israël maman Philo nganda na ye maman na benga inga za maman moko a prière pe aza fan club ando se pela peine na Marie Misamu en tout cas place aza ape manakima lelo to moni bato belé to moni ser na biso Riti Misamu babalani na Manix pour que otoyebike azaki muto abayembe pa ba faire rigola to mona na ba héritier watada prêtre quoi donc mutu moko ayeba ni quoi mais to moni bato belé ba osa ba analyse ngala landa première analyse ngo Karine Mokonzi tanga sala analyse abeta lisolo wana na talango na chez Mokonzi photo lo ba clair après le to moni bato belé ba komi ko sala ngo ba commission neti parce que bazanga ba actualité bazanga ba analyse bato belé ba komi ko sekango na landi ba chaîne belé mutu mo abinake mutu moko bo azana niveau pas même ya Marie Misamu tant azaki vivante au moins ba fille moi ba internet ba mo finga na sœur Marie quand même tous en respect na moweyi ba saka na tant Riti Misamu soki Riti Misamu abali na mobali ne est Marie Misamu azalaki wana lelo bato ba komosa ba analyse bozo finga Riti Misamu Marie Misamu azaki ndumba Riti alani mulikola mama na ye boy en tout cas bandeko nanga ba congolais ba congolaise tozala mutema malamu Riti Misamu abali ezala ba fille ebele pe basali kindumba ebele pe bazana na poto ba ocha ba commenter ezana ebele pe non ti lelo ba balate balinga mi bala bato mais lelo bo pesa chance azui mobali ne mobali azala aventurer mobali azala mutu ba yemba na ba mise bon mutu ba yembi na ba musique mutu akobala mutu ayemba est-ce normal est-ce que libala ba pesa yekuta azana nu artiste po azala bien fois na mobali ba pesa na ba moins kasi on to lo bate on expliquer na nu bato bazo cha ba commentaire bato bazo lo bake o Riti Misamu azandumba alandi lokola mama na bango yaya to tika mutema mabe donc pour la bango il ne fallait pas bala abala Manix pour na bango souci na bango ezaki Riti Misamu vina ye abala tete comme na âge ménopause après bango ba monique lobby nango ka bango batoli ba neni ni bino ba sera ngo boyembela nzambe ndeni mobala te ka bino bato sala banalise so de bate congolais ou bien congolaise bozo luka nini na vie ya bato ndeko nanga tozala mutema malamu Riti Misamu aza mwana muke Riti Misamu yokuto ozo cha commenter est-ce que bato wana ba mona danger eza na simana ete pa muto ake obala yango nazo loba te mutu wana ba mona danger ba mona ne mettre to ta mutabali eza likamba mwasi na mobali ne bakutana eza neti yo lelo soko ko bala yo moko yebi ke est-ce que yo yebi Riti est-ce que Manix wana
tonton Manix soi-disant faut na respecter parce qu'il est responsable ndenga bali riti ebite que moi sine riti ba yebani riti pa ebi que mobali na bali donc ayeb donc moi sina mobali ndenga zana pour ba komati na mariage ezwaka temps ba yebi que muto azaboye muto azaboti comment baba comment na mariage est-ce que c'est roi zo imela nzambe ko ni mapeli libala deuxième bureau troisième bureau bon wana yo muto lobi libala troisième bureau parce que to yebi que ba misu ba lo ba que tonton Manix azana basi ebele basi na pourquoi pas babala ebango basi na pourquoi pas to mona bango bo basala ki civil ou bien basala ki bo ba tu coutumier ndenge zalaka na to mona ki ngote parce que to mona ou to ba te bele ko tu pas bali mo super bo simbité ata bali mo si mususu na Congo salama ata na Congo te ça yango na bien salama non parce que ndenge zana to lo bango bien c'est lui qui trouve une bonne femme trouve les bonnes c'est ça donc Papa Manix aza mutu o tamsu aza prêtre aza na bambongo ne azuzu basi be tamsu mo ke basi na pa no za tamsu no simbate tamsu mo ni ba qualité na eza pona rit azu rit abali ezo so batu na nini eza na basi misu bazo lo ba commenter na poto na ba commentaire nyama to prouver na nini ya muninga bali sepela pesa etan eza makambo yena nzambe ne soki riti lobby awamona ba vanting na ndako ya mobali o abale wana eza makambo yena nzambe eza na makambo na yena mobali mais pourquoi bino bozo eza ba réalité vina donc botika biloko wana naza contre neti lelo foma na lobaki je suis riti misamu double Rolex yana riti misamu ngamne koloba botika babuzoba botika ba n'importe quoi yana riti misamu d'accord d'accord parce que il faut opérer sa chance yeba que Marie misamu banda kufesa combien de temps. Et c'est ce qui marie misa mwazalaki akolinga bo minimiser moi na quand même photos za mutema ya mawa babiso tu tona baleka basi nga za petite sœur nga pa basi lelo so ba osala petite sœur nga bon bo tshaba ko yala mutu musu pe na so na ritite banda ba botama na bakutane mais ozo finga mutu pona ba réseaux sociaux toni so yo finga na nuriti misamu wana na yo fina yo o muta ofinga no oviva na ndeni ta muta musuku tu banda obota makuta ta kutu bakongwa pamba na okendati mais ozo zoa ba voice ozo loba ozo commenter puis bozo akate bozo sichi donc c'est pas ça botika ngona za contre batu oyo ba ofinga rit misamu etake ngai double Rolex ya na rit misamu je suis rit misamu na telemelang botika Papa Manix bozala na mwasi na mino et puis la kisa bango ki ozana mbongo so pe kanda ozueli subo keli susu vacances na États-Unis na Washington so wapi bo vandi so après 6 mois bo boka suba photo pour eswa bango normalement bolingo ba telemela raboé il faut binomo l'accender que bazuite ba kokite ba pola. Donc merci vraiment, merci double Rolex na réponse na yo. Et ça si j'ai mon relobama et moi mingi na ngai na tuno yango pour tous olympiques éclairci. Na on sengande na rythme misamu. En tout cas, maman zaki na témoignage na yo pezala yo. S'il vous plaît. Papa, grand journaliste, est-ce que banda oyebeli rythme misamu to sur la logique parce que au moins tant to loba boy. Ba tumsu ba so maman na lo inge to sur l'état intellectuel. Yo ka rythme misamu na message ni banda maman na boteti na ajo ya komina. Bon, beaucoup plus vite à Koli Libanda. Koli Libanda mais ya to mona ba Nathalie Makoma to mona ba famille Makoma ba makambo ebima baza peka na pototi. Ba peka bana pototi. Ah Nathalie Makoma ba kaboni na yaya ne to yoka. Nathalie Makoma kuna boye azo mobali boye so nini ba plibier mobali na to mona na ba manager te wala ujaza problème tata manager na zaki mobali mais to mona ba commentaire sala rythme misamu banda ko vivre na poto bongo ba pasteur ebele to mona ba frère misusu azui kaleso atindeli serre mobe tamsu na États-Unis baza pe basal na nzambe to lo ba teka ke opona basal na nzambe rythme misamu atambulaka bien aza fille monga na sepelaka na ye et puis na sepelaka na comportement na ye donc azo la sapena aza fille abanga nzambe mais lelo to azui libala ne lelo epesi ba fille ebele mutema passeport na âge mona mukia bali yo za soki 50 ans soki 60 âge ke na ménopause zo bala te alors comme kota na vie tika vie rythme misamu eza la mbala soki eza double Rolex ntalobi donc okeba parce que o ko meka lusuko tanga kombo ya rythme misamu o za la journaliste o za chroniqueur yeba na rolekelo na émission ah ouais donc arrête pour na kombo mwana merci bien double Rolex il est comment c'est bon na cadre idéologie ta normal même moral GDG feeling donc tozo évoluer ka ndenge zailaka poto nde makambo bana poto tozo yoka ka makambo bozo sala makambo ezolekela biso ezolekela bino kuna biso tozo yoka na biso yo double Rolex ndeko na biso wayambo bokechu premier akwesi mibeko oyoki yango ouais bokechu premier en tout cas na pese no mbote place azali akwesi mibeko ni ya kwesi parce que les informations muto pesa en tout cas
alobi na Koffi Olomide il faut payer ça $50,000 à livrer ba concert na ebite soko yo kangote donc on a informé OK Wayambo alobi Koffi Olomide va beta ba Bercy wana bandulu ya za nango il faut $50,000 et quoi ya maboko na. Merci beaucoup na question otuni question moi ça bien. Na kolobelo au mobo na vie na lobango chaque fois il y a viva et devient c'est le décès d'être tracé chacun de nous. Dans ma muté salama na mokili tolo ba keza mama nzambe. To mona fali poupa ba te belé ba loba pe ka obeta concert à Bercy mais fali poupa beta ba tikete kama ba biete kama. Donc boketu premier azam mutu lokwanga. Boketu premier nga na yebi na o respecter belé. Aza viemo na tala rabe mission na ye na mona nenga loba banini na tala pe image mo bakene na stade azo ganga azo loba wana eza ye muta lobi mais soki nzamba loba ke Koffi Olomide akobeta le 14 février akobeta po boketu premier za nzambe te boketu premier za mutu lokwa biso ozo pa yene tu double Rolex na koleka na TV na bi ke Koffi Olomide akobeta concert te bon so Koffi Olomide aloba fallait akobeta te fallait beta o mate ke sopai et sopai makasi donc nga mona boketu premier aloba te ndenge fallait beta déjà na comprendre que boketu premier ze loroté donc atika biloba avant na ponga na mona ngeza ekomi ba o ba benga ngo ekomi ki mutema mabe parce que boketu premier pas à musicien azara musicien Congo azara musicien ti lelo nkutu na mona utu musique abeta soute mazara musicien mais pourquoi oza jalo ba musicien lelo Koffi Olomide abeta te na poto intérêt à boketu ezani et intérêt boketu c'est loroté parce que boketu akoma pe ka journaliste ka nebiso to sa émission donc boketu premier tala vie na yo tala vie ya bana no tala vie ya famille na yo tika biloba parce que Koffi Olomide mindele mba obete conseil yo loba ka beta bo so abeti olobani donc comme un idée 0 donc atika biloko wana boketu premier na oloba mabe po na yo te mais oza mukolo oza responsable yeba ke oza congolais ata lelo comme belge oza congolais tika ba distraction ba musique na biso etali mboka te parce que ata fali tanga beta ki mboka ti lelo to olela kaka li peso matage dollar lelo 21 000 tozo comprendre te ba para ba nini bazo lele puis ba fonctionner ba ozo mbongo te so ne fallait beta ka mbongo changer donc fallait beta ko faire beta et le remonter changer na mboka na biso boketu permet tika biloko wana lobaka sala maramna yo soko loba ndongo loba no menga na ebike concert ya Koffi Olomide na février robeta na poto et puis biso tout roza na mikilo wana na Karine Mokonzo puis na inosi yango lobe na ina tuna so bino boza kuna ba dossier déjà ça va mais ya on lobi te février déjà ba tu ba comprendre février ya on lobi ma monsieur za mambalo ba te mais na ebike Koffi Olomide le 14 février na invité na makasi le 14 fali pour pas dikapu robeta na Bercy to roza la wana biso tout concert les wana donc to roza la wana biso tout to roza la wana so boke tu penses dans ton compte anesika to kanga ba photo et puis to melané café sika moya normal et puis Bercy wana obi ke il faut fallait bandela ngo double bon fali pour panga pe na monnaie na ba fiche ba lobi ke fali pour pas beta double Bercy mais bon oh biso to yebisa confirmer ça na ya Ezaya Koffi Olomide le 14 mai ce qu'il fallait obeta double Bercy et ça fait problème te fallait za congolais biso ba journaliste internet net nga double Rolex ça sera nazara na kabula ka mutute na sepela na bato baso sa misala so remarquer be mission na ngebi na motivera ba musicien so musicien oza na succès te na oleka na mission na biso oza na impact te nenge ve na biso honorable Zakaria Zalaka so qu'il fallait pour pas beti double Bercy et ça peut ma beta to ebi ke Bercy auto ko beta Bercy ne marqué ba maladie ba nini mais abete concerne bien et les gars qui très bien marqué ba combat mais beta ki kitoko to moni lelo fallait pour pas grâce ya fallait pour pas to moni Robino Mundiba beta na Bercy to moni Gez Maweta beta na beta donc ça grâce ya musique na biso mais lelo boketu premier pourquoi yo lukaka ba problème ba combattant baza combien na poto mais boketu premier ka toujours boketu zala play représentateur te aza congolais atika biloko wana ba musicien ba beta parce que ça intérêt à mboka Congo donc na sens wana atika biloko wana Koffi Olomide robeta concert le 14 février 2021 biso tout na kata Bercy donc et ça la biso kitoko et ça la biso vraiment et on ça la biso kitoko parce que toza ba congolais yeyo toza na posa ya kichi mboka na biso etombwa to na posa ya ba distraction te mutu to robeta musique ne bien to ko soutenir rien parce que biso toza presque toza 4e pouvoir to ya raté poto finga mutu to ya raté poto tumbola mutu mais to ya ko loba ne vérité donc so oza na succès na biso oza na succès so
soza na succès te double Rolex soya na te fois donc na loba ka vérité donc c'est ça yango ba fan tout ba linga double Rolex ba sepela na ba émission nga parce que na loba na vérité dans na sens double Rolex boni sangwa Karine Mokonzi ouais Karine Mokonzi pepele mama Coca-Cola donc azabe kayem tabane makambo ya ritmi misamu tanga fungoli mama YouTube moi te ba tutu bazui po bango bazara so Karine abeti eloko na poto bango bazui so double Rolex ba ye na kina beti eloko na kini ba tutu bazui donc yango monisiko biso ba koka biso donc to betaka bango kaka Karine azane bien donc Kalami c'est mariage né déjà donc na poto obala na donc yazane la femme mariée donc Kalami ça ça maramne azabi et puis toto soane Kalami tu sais donc nzamba pa mole place aza mama Coca-Cola donc même moral touche même moral touche na cadre idéologie na évité makamoko ezoleka na kinyawa na évité soki oyebi yango likamukaka ya bato ba commune na commune o banale indi lisusu mabe ba misusu ba obike non banali nde ya bango ba misusu ba obi ya bango te double Rolex to so la penza bien so to bito misa leader moko ya kacha banal o ya kangi double Rolex pas de coterie na moment oyo to misa nani bon bandal nga na yebi bandal eza bato nyonso o nga na yebi bakola na bandal na yebi ba jibe ba bima na ba bandal ba vena biso ba wera son ba bima na ba bandal mutolo ba bandal eza yi na yebi te parce que ta ba jibe ba bima so na ba bandal bango bazala wa ba kofolo mide tout ba kola na bandal ba King Kester ba kola na ba bandal to yebi ba histoire donc yon lolo ba ke bandal eza ya mutu te bandal na musique à lelo so to bi bandal to yebi fali pour papa bima na bandal ba dike road ba bima na ba bandal ba selo scram ba bima na ba bandal ba nani ba mise nani ba mama le Tupac ba mise ba zebele ba bima na bandal ba Blaise Bula ya sele abima na bandal ozoko pa basika ba pondération ba otia makela mama bandal il faut batika ya to lobite ba mise ya bandal baza ebele net biso pe na Kasavubu to na ba mise pe ba bima pe bele to yebi ba Al Pacino ba kufa ba bima na ba Kasavubu to yebi ba mise bele ba bima na ba Tutu Kaluchi ba bima na ba Kasavubu ozoko pa so to kena ba ngiringiri kuna to yebi keza ba Ferregola ba bima na ba ngiringiri donc chaque ba Bicliton donc ba te bele ozoko pa chaque ba Mimi Shibaz o chiko kufa to yebi keza ka bazise ya wera abima pe na ngiringiri donc chaque commune est un leader non mais tout le baraté que net nga double Rolex na botami na Kasavubu na koli na Kasavubu vous comprendre mais so na kolo baté que na leader à Kasavubu pour ça na bato bele pe ba bima na ba Kasavubu o ba sa pe ba kombo pe na Kasavubu donc tout le baraté biso tout ça bana bana mais ko baté nga na kolo bandal pour kolo bandal là pour mutasala bandal les nzambe mutabike ba pesi idée que ba sala bandal lungwa ba sala Kasavubu yo ba ke kolo bandal ani pour kolo ba pe bandal yo so kolo bandal parce que bana bandal so ba boyo ponga pe na kola pe na bandal na fana pe na bandal na ko ba pe na pe mo na bandal mais étant que sikoyo mabele ba parler ba koroba ba mapango za na Kasavubu na bakena za mo na Kasavubu donc c'est ça batika ba polémique buso bana to beta musique combat ba tigre na minute de atolo ba jango to bika ino subi na minute 7 millions de vies fali pour pas déjà ninga za na déjà 7400 dollars Hollande donc ba okene déjà bien parce que les deux leaders na minute o baza na succès mais on dit bazo teka na YouTube ça fali pour pas na tigre baza na succès to baza na concurrence c'est bon concurrence on a ne bino bolobara mais net singa eta que journaliste na rolo ba ke eza ba guerre loyale guerre loyale eza normal fali pour pas to bon na YouTube mutaleka fali pour pas na succès za te photo lobango ba chroniqueur belé ba leka na émission ba lobango mais ino subitanga ye abeti ba 100 millions de vies embria pe fali pour pas comprendre que oh mais petit on nini aye ba nini mais ba 100 millions et normal parce que tu roses à la carte na YouTube ba le logo beta ba 65 millions et ça ga fali ba il faut mutaya pour tout le monde ba jibe piana ba ça ba YouTube te ba wera so ba YouTube te ba disque d'or ba nini mais fali pour pana ino subi na minute show na disque bimi donc ba télécharger ba donc c'est normal donc ino subi na minute show ça na succès fali pour papa ça na succès donc ça il faut ba koba ça la bongo guerre ça la bongo parce que ino subi par exemple moi c'était fali pour papa moi c'était ba bunda na musique parce que ba tout na mokili ba ngi comme ça ba polémique moko et comme on ba guerre ba nini mutaku fano ça guerre loyale c'est normal on dirait musique comme no kama kele rumba za soutien ya on a lobité rumba ezala te biso to na posa nga double Rolex ya minga na émission na kolobaka bosembo na kolobaka vérité dans la minute au fali pour pas na succès ino subi azana succès puis bango mi balé so ba bimisi ba disque na monto o mona pena que na YouTube ezo talama ezo teka so ba lobazo ino subi somba ba vie mais pour ba loba que fallait somba kasi on to loba ino subi en somba ba vion pas nani
YouTube bango nani est-ce que yobi YouTube déjà mon YouTube on a déjà mais c'est YouTube parce qu'on sommes bango pas nani donc tout tika roloba blo bon mutu soit na succès bon di bango fallait za na succès na ils n'ont subi za na succès na c'est normal ngana puya bango parce que génération na minute na succès et ça bango mibali donc faut pas comparer bango parce que baza na succès et ana tu vite na iman banda guerti lelo nana gagné so bi que oh vite a gagné bata vite ba boya so bi bata imana ba gagné bata imana donc c'est normal donc guerre loyal tous on a dit que moi tous les amis Anjimi Demo il y a hérité Watanabe ouais merci beaucoup na pesi hérité Watanabe mbote 1000 Anjimi Demo na ebike na mona ba vidéo mo lobby Fabregas na porte bakiti na aéroport Anjili ba yamba na ndeko hérité Watanabe sala nga bien de la ça que tous la ngoti parce que tu ebike Bercy moi na alongwa ki na minute tu ebike hérité déjà bato ba boaki pe sou ba remplacer Bercy donc tous la ngaka mais na pas un moment hérité Watanabe docteur Chawan en tout cas ils a bien en tout cas hérité Watanabe petit peu featuring na Mamalé les Mams ouais Abed Achou na yoki Abed featuring na Mamalé et puis na yoki Abed ayembi suna vena so ready à Missy vena so ba le canton en tout cas tous la moi en tout cas hérité Watanabe donc ba félicitations toujours et puis ba chance belé parce que double Rolex so to lingaka musique et beta mabe pour ba ko biso to lingaka hérité te non hérité za Missy à Congo so asali musane bien to pouyer parce que to za presse donc félicitations hérité Watanabe beta musique na yo et puis tu comprends là on a c'est là ce qu'on hérité comment la maîtrise banda so ba problème moment que hérité Watanabe comme na calme à l'oba sous trotter à concentrer musane en tout cas to souhaiter ne générique qui n'a tout resimba parce que ba te belé ba on sala ba remarque trop quand na générique hérité mais ba changer déjà ça va pour ba BM DG beta en tout cas nzamba son hérité vraiment tout générique qui n'est beta et on sala biso tout bien et puis bana o ba bimi mikolo na ebité so ki bina filé moto ezopela ndenga ouais bina filé za na succès ne parce que to mona o beta na village Chetemba fo ndi ma ko beta na ba village Chetemba yana ba leader rebelle ti le no ba beta na ba village Chetemba te tanga mi ba mi na tanga combattre pour na polémique mais za na ba leader rebelle ti le no ba la village Chetemba. Ouais, quand Gombe. Na ba beta ta village Chetemba za vilt. Blague ite ko beta na ba village Chetemba na ko tata concert $20 et ça blague ite. Et bien ko le grand réalisateur ayebi. Michel Bondo beto. Michel Koé donc ayebi marambo donc et ana ba mise bele ba beta non na vilt. Mais bien na filé félicitations tant na mona bien na filé mona massa na ngai sa unga no na nef wa boss parce que na monta bien na filé donc et puis na sepela la bien na filé parce que ba bien ndiga botole le mombo pas Fabregas. C'est ko botola maintenant c'est trop dire Fabregas sa musique naïve bina filé par sa musique naïve botika ba polémique on a bino ba journaliste ba obeta musique na bango bien mais la minute aux époque il y a bina filé pour ça musa il y a beti tiré bébé Bouchou a préparé anti-balle. C'est bébé Bouchou no to yoket pour toi ebi monsieur o abima o pas Fabregas 66 ça bina filé nous nyonso babima to ebi bango to babeta bilona mongo ira tom piana yeku tunayoka ke nati nayoka ke franchement Materazzi mais nayoka ke 10 à match na bina yoka ke nayoka kabina file ngana loba pona sentiment na loba ona yoka yo bando yoka déjà soko tambola yoka banzemba Ibraton ou bien Materazzi no yoka na bar mo ba tshenzemboni mais to yoka kabina file do bala to yoka ngona ba TV mais bo epena na bar ovani peno pesi mbongo yoka ya to sola bien bina file en tout cas félicitations place aux Nzamba Pambola beta musique ne kitoko et ataka na boya Ibraton na yemba bien mais to parce qu'on a succès na minute ça bina file donc faut on dit mais double Rolex on dirait décalé et lingezo à place Simon Robo na musique na biso to comme obligé à beta décalé na éviter ceux qui ont remarqué ba grand poète ba comme beta ba décalé mais c'est normal parce que le ba comme beta ba fro to ba fro beach wana ba fro trap ça ba musique o le ça au moins le ba tebele ba comme le marumba pour ani rumba muta comme na post en pinch aye av continue staff avanda o comme musique et ba rumba penda so remarquer ngo et si là parce que développement et musique on se comprend il y a au moins le tout le monde va venir ba ko follow mide ba beti ba fro trap on se comprend donc ba beti ba musique parce que eza ndenge makambo eza ko bungisa c'est eza ko bungisa style ya mboka te parce que rumba ko tika la rumba faire rigolo autre ça ba interview mon apoto to moni faire rigolo lobi ke abi na minute abeta rumba nini rumba trap parce que yeba rumba trap donc eza ndé développement donc faire rigolo ba que grand chanteur pour faire rigolo e boyemba papa Hervé place à ça mais abi ko beta rumba trap de là ça que mi idéologie zo mat des abiso des années musique ndenge zoken pour Android na lelo eza ndenge mo c'est tala lelo kala to yana ba double sim mais tala lelo
Donc ngana on peut ça chance bateau ba osa misana bango bien biso tozana te que presse zo loba bateau ba osa musala bien double Rolex loba muto osa le logo te azana succès te na rien na TV na kotanga kombone na que papa bunda forcé okoma parce que ozana succès te ko bino boyaka ba okumisa mutu azana ndunda tala papa chéri beti le 10 ans abimisa disque te mais abeta ba conseil ba $100 ba otonda ba wera son margebo ba wera son ba sila 20 son na sila mais wera son to mona lobby na matanga ya raja kula kiti na banda mais scandale c'était scandale bana ba succès donc tolo ba teke ba via na ba sila parce que bazana makambo omona bogisi bo pema to ko meka pa wera asuki wa au moins tu n'es pas télémélé au moins tu n'es pas nié donc tout peut sa chance na chance et puis na éviter ce que sango shaingenge ibuba ayemi pena weranson ayemi na weranson werabimisa ye shaingenge beta na weranson to zepe na studio wana bani en tout cas shaingenge félicitations shaingenge bon chanter ayemba kitoko en tout cas to pouyer pe shaingenge aza musicien mobo aza respect papa chéri magalonge pas papa chéri mais a reconnaître ba vie mais ngala kamwende ayepa werabimisa ye kasi wera sa vie na eza normal na bimaka te c'est wera son batune ba ozulobela na ninga wera son aza leader wera son ala ba mbongo ache ba moyenne a betane featuring et normal parce que aza mutu mutabwala faut yeba ke batabwala na batabwala bazaka même moral shay ngenga na féliciter na yoka album ne mama na chanson ayeminze momo na yembeli banani ba fioti ayembeli ba pecha ba ujana suka na chat donc en tout cas shay ngenga donc ayembi bien en tout cas félicitations to soutenir shay ngenga parce que aza mise moi so là bien en tout cas vraiment mes chers internautes vraiment ça n'est fini pour aujourd'hui nabi Baptiste ba ebele so to into bela bangwawa vraiment to lala donc na ngena so la na invité na ngamwa quelques questions on a tout nié vraiment nous tendons déjà vers la fin na habité moi message mon particulier na numéro il y a contact na moi quelques mabanga. Merci beaucoup Nayo et puis Couleur TV, Babi Couleur d'origine TV, Babi chaîne. Oh Jésus Nanzambe batala chaque dimanche. Papa na vena batala chaîne Couleur d'origine TV en tout cas et ça l'a bien et puis assistance c'est Michel et Biokokoé Babi grand réalisateur monteur Marapuy mo Kanikaninda le chef réalisateur international na pesi mote pas massa na Jado garçon bizarre Babi bana bato ba solo là pour na boire sous libanga lo ngete parce que trop de bavancerie Jado garçon bizarre na Captain on appelle son mode Captain donc ta la fort le qui a Cyrine Kina donc Jado pour être puis JDK John Diamonica mon père mon konzi 0033 Isa unga 99 fois boss masananga Cornelito salon Novo Place na Katangola na Chic Mayengo papa na Saint-Tiche mon thème ya joli linel na Captain on a ba yambanga décembre déjà to sala wana ka ba confinement muté bomi ba jeba ni fa to sala wana mais yebi ka ba kuna ba confinement ba nini puis na bosani te nganda mama filo na njala kanda mama filo na Israël ta ba ta la émission ba ta la émission no yeyo mama filo yeyo donc njala kanda yeyo ba nini to yane pe kuna na ba njala kanda to sala wana nganda solo na Israël donc yeyo kaka ba ni mama ngeza kabo donc abo s'abonner belé na chaîne yo donc Couleur d'origine TV et puis numéro de contact c'est plus 243 il y a Willy Mouché Nikon Mondial 89 680 67 62 plus 243 89 680 67 62 puis chacun soldat na poto mon na poto solo na Paris puis chacun babona manager na côté poto et puis azape journaliste puis chacun élément na biso makasi puis chacun soldat il y a presse vraiment dans azawana na Paris déjà zo contrôler makambo déjà banini donc deux fois et puis na pesimbo te pas Wenji bébé gombe na gombe moi ça première fois na moi si a rappelé nga bana Israël ta monétaire promise tala bota moi so ko soigner na téléphone parfait ne kana tina téléphone place azanzamba pambolé puis dans le bi passer na so Jérémy Mayuku très fort joyeux anniversaire papa nga na oliate papa Jérémy to yet papa moi loro mobo ça nga pe anniversaire nga pe kala azolanda yo papa Jérémy Mayuku donc na olela kaka fort so ya zolia nga mbongo journaliste yo mo bengi sanga na ya dans le numéro de contact ça plus 243 89 680 67 62 donc plus 243 89 680 67 62 donc bon s'abonner et belé merci beaucoup vraiment internaute na biso bozaki patient au tala biso vraiment na biki bozaki belé na pesi binombo te bisika bozali na on continue toujours couper sa annonce OK ozana posa ba animer yo
fête na yo manifestation nyonso matanga en tout cas contacter biso na ba numéro oyo eza affiché wana oza na posa ya musique oza na posa ya ba travaux eza ya audiovisuel toza na studio na biso 3 exa makambo nyonso esalama benga biso na numéro wana pona contacter nga moko ye chante moi na kin santa de nuance ange noir cheval noir chic même pap of love donc olingi di banga na yo eleka oza na posa annonce ya promotion et eloko na yo benga ngai na piste 243 89 63 23 924 plus 243 89 63 23 924 wana ozwangai moko ye chante na pesi mboti na mama Marie Moulanga mama na Augusto et puis baby G live Gilor et non Congolo na pesi ba base na nyonso mbote bana ba soda nyonso na pesi mino mbote paix à ton âme fraîchement chez les États-Unis vraiment to lelio iliwa elibiso brisque en tout cas nzambe ayamba ici kozali na cadre idéologique ndenge zalaka yeah. Il est comment? C'est bon, t'as normal, même moral, GDG, feeling na cadre idéologie. Motabalu kaka, motabalu kaka, motabalu kaka, motabalu kaka, yo, couleur d'origine, botika la malamu. Ciao. Ça, c'est la couleur d'origine. La couleur d'origine. Couleur à bien. La couleur d'origine, c'est la couleur des artistes. La couleur d'origine, c'est la couleur des émissions. La couleur d'origine, c'est la couleur de spectacle. Abonnez-vous.